Mabana, comédien na biso ya tongo, papa Alain Mabana, comédien na biso o ya sekisaka ebele abatu, papa Alain Mabana, comédien penza o tolobaka, azana ba qualité nyonso na kati. La famille, eza ya koinda na kote ya papa Alain, eza ya kobeba kande tolobaka, kande tobeta kalisolo, papa Alain pourquoi? Papa Alain Mabana osali boye po na nini? Hein papa? Ebele ya batu bapesaka yo respect papa Alain. Ebele ya batu penza balandaka mwa lokolo ya papa Alain. Surtout ba jeune comédien na biso. La plupart balingaka toujours kolanda exemple à papa Alain. Mais pourquoi? Pourquoi osali boye? Ezaka motuna. S'il vous plaît, komelanga bisiko zolanda mama Étoiline, nalobaka toujours na sepelaka mingi makasi soki na osala mwa analyse. Na osala mwa na opesa information nanga boko melanga bisika bozali toyeba na kwa ezalaka toujours kitoko eza bongo. Papa Alain Belvi Kandi boyokana ezalaka te. Bawelela nini ezalaki nini siko lelo papa Alain asali nini. Toyeba biso nyonso papa Alain abando sala na Bela Production atikala kozala pe mwana ya Bela te. Wana il faut totia éclaircissement. Atikala kozala mwana ya Belarte, mais na Bela Production abande ko kende kaka musala. Soki rôle na ye monani directement a okende ko jouer. Soki rôle ezate a okende te. Je me rappelle même na ba série moko papa Alain Mabana. Babando yembe la moi Belvic Nzembo bango na papa Serge Mwembo. Na se rappela surtout na ba série wana mingi babando bengi sa papa Alain mingi na Belar abande ko jouer. Et du coup, toyaki komona ba bengi sa kalisusu papa Alain Mabana te. Toye komona sorti tango JS Production yaki koya ya Jérémy Chabani, et surtout à qui nous disons félicitations à makasi pour na musala zo sala. Tango JS Production yaki koya et du coup toyaki komona papa Alain akomaki kokende kuna pona nini Jérémy afongola ki groupe na ya JS Production ezalaki groupe ya sika azalaki besoin na ba acteur oyo déjà bazana talent oyo déjà ba ebi musala. C'est ainsi que papa Alain amonaki intérêt na ye personnel. Tango ye komona intérêt na ye personnel a lobby malamu na kende wapi pa ya Jérémy comme eza maison ya sika ba fongoli comme nazana ba talent nanga ba robando bengi sanganga pamba nde bisika papa na biso Alain Mabana ayaki kolongwa na Bela Production ayaki komi pe sa position ya kokende wapi na JS Production. JS Production lelo Jérémy Chabani aye komema ba acteur oyo na ba actrice o ba jouaka na JS Production y compris papa Alain to mona ki biso nyonso papa Alain ndenge a remercier ki Jérémy Chabani. To mona ki arrivé na bango tango ba ki ko atterrir France. Papa Alain akendaki ko yamba Jérémy Chabani azolela a remercier ye avant ataku to akende ko yamba mwasi na ye. Papa Alain leli na bolamu oyo Jérémy Chabani aye ko salela ye. La famille kande boyebi mama Étoiline na yaka kopanza nsango naza mama Étoiline na yaka kosala analyse na yaka awa pona opesa ba information eza musala nanga lelo na yeli papa na biso Alain Mabana. Ça fait un bout de temps, soki 6 mois, soki 7 mois oyo papa Alain na mwasi na ye bakutana te. Mwasi azaki musika, papa Alain musika. Ezaki ka téléphone nde ya bande kokutanisa bango. Mais grâce ya nzambe oyo yaki kosala ke na nzela ya Jérémy Chabani papa Alain aye kokutana na mwasi na ye. La famille nga batindi nga balobi na pesa papa Alain message. Papa Alain toboy lelo to lobi o bando pesa matière à Jérémy. Omoni bolamu o Jérémy lelo asaleli yo pona âge na yo papa Alain. Toyebi ke soki ezalaki plan ya nzambe ya koloba keno un jour okokota ka France. Ata soki elingaki ezala Jérémy Chabani te elingaki ezala mutu mosusu. Mais Jérémy Chabani a sacrifia. Ba mbongo na ye oyo peut-être alingaki ata pesa ba membre famille na ye basala ba voyage.
Bambongo oyo alingaki ata atongisa eloko moko songolo. Andimi mbongo wana adepanse yango ozwa passeport, ozwa visa. Lelo ndenge okei France bongo ata soki eza mwasi na yo azoyamba yo. Mais oza na cadre ya musala ya Jérémie Chabani. Kolia na yo. Jérémie Chabani nde azoliesaka bino ti ndenge bokei toyebi biso nyonso. Toboyi lelo lobi oya kobalukela Jérémie Chabani. Wana na obanda na Papa Alain. Toboyi lelo to lobi oya kobalukela Jérémie Chabani. Toyebi déjà badage etambolaka pendant des années que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Toyebi badage wana. Ebele batambolaka nango, mais biso toye nanu avant boko tapo bino ba comédien bozana ba comportement. Bozana kaka place intérêt zali. Boko kende na lombangu. Soki muto asaleli bino bolamu. Boziaka na lombangu. Parce que yo yembela Belvi Kandi. Ebele batu lelo ba finga ka Belvi Kandi na kombo na yo Papa Alain. Batu ebele balobaka ebele na kombo na yo concernant Belvi Kandi. Totikala no 15 jours comme on a eu Papa Alain. Oya kosala ta sortie médiatique ya kolobaki non ngana na Belvi peut-être to swana te ezaka nga moko boye boye kanenge ezalaka ou bien barol nanga kuna ezalaka te yangola totikala komona ba sortie médiatique na yo te. Lelo Jérémie Chabani azo sunga yo. Lelo Jérémie Chabani ye wana azo tambolaka na yo Papa Alain. To boyi lelo to lobi ezala te ke no Jérémie abanda kofinga malisusu na kombo na yo. Poto yebi ke ndengo ze pa ya Jérémie Jérémie pe azana bana na ye oyo ye moko azo formé. Azana bana na ye moko Jérémie Chabani a formaka matin midi soir. Et kozalaka toujours na batan oyo Jérémie Chabani a kobanda pe ko favoriser bana na ye oyo ye moko a format. Ce qui est normal. Donc bino batuneti ba Papa Alain ba Liza boza batu moko boko bandaka ko jouer soki ba rôle na bino ezali. Mais soki ezate bako bando bengi saka bino te. Et kozalaka pe bongo. Belvi Kandi tango pe afongola ki bela production to mona biso nyonso ba acteur na ba actrice nyonso ba bando kende. Mais na minute oyo mingi Belvi Kandi a privilège ka pe bana na ye oye moko azo formé. Bana ya maison ya bela production a privilège ka bango pe ba jouaka. To boy na batan wana ezala te ke non yango wana Jérémie Chabani bakomi ko finga ye na kombo ya Papa Alain yo vanda kimia. Lelo oyo Jérémie Chabani ki mukolo na yo Papa Alain onyati penza France. Ni tete Jérémie Chabani. Soki nzamba toucheki motema Jérémie Chabani teme lelo onyati France te. Po bino ba comédien bozana ba comportement moko oyo eza somo. Ba Papa Alain bien sûr ba bando tourner ba théâtre kala mais il y a de ces personnes au batika la koyeba ba tourner ti ba Papa Alain. Ba ye koyeba ba Papa Alain na ba chaîne ya ba Belvi Kandi. Mais lelo oyo boza batu moko ba Belvi Kandi bazo finga mana ba kombo na bino. En aucun jour bozwa courage a koya kaka ko calmer ba makambo susu ke no botika kofinga mwana mwasi wana ngana yeto swana eloko te ezaka barol nanga ezalaka kuna te mais bovanda ka kimia na mosusu bozo fongolaka ba faux compte pona kobandaka kofinga ka baninga to yebi yango très bien alors to sengi na yo en tout cas pona Jérémie wana to koya très bien to koya penza makasi poto omona makambo o Jérémie azo salela bino. Ezaba makambo o peut-être Jérémie Chabani sungata ba membre moko boya famille na bango mais andimi pona musala na ekende liboso azana ba spectacle na ye amoni ke na bimisa mbongo eza pona bien musala nanga mais to boyi lelo to lobi ezala te ke non ye kutu ye muto bando dépenser mbongo te ezala ki producteur na ye to boyi ata soki eza producteur na ye c'est parce que producteur wana asepelaka na musala Jérémie Chabani. Awa lelo obo lela kandengo yambaki Jérémie Chabani bo atterri kana France bo yoye ko yamba Jérémie Chabani komi kolela ko pesa ba merci na ba merci to yebi dans to boy dans 2 ans to 3 ans Papa Alain oye la biso makambo et surtout moi si na yo comme aza moi si moko alingi réseaux sociaux makasi aza moi si moko oya sepelaka na réseaux sociaux makasi parce que ye aza capable à côté kapenza matière ya Jérémie Chabani to yebi yango très bien alors to boy soki ka matière eye oyo uti epa ya Papa Alain to batu oyo Jérémie Chabani lelo amemi na France boye bakake no biso pe tokoya po tozana ba matière tokobimisa ngo na ndenge moko kitoko ekozala bongo
Po bino ba comédien ta soki muto saleli bino bolamu ndenge nini. Lobi kuna boyaka toujours kolakisa mutu keno Papa Alain Mabana, comédien na biso ya tongo. Papa Alain Mabana, comédien na biso oya sekisaka ibele ya batu. Papa Alain Mabana, comédien penza otolobaka azana ba qualité nyonso na kati. La famille eza ya koinda na kote ya Papa Alain, eza ya kobeba kande tolobaka kande tobetaka lisolo. Papa Alain, pourquoi? Papa Alain Mabana osali boye pona nini? Papa? Ebele ya batu bapesaka yo respect Papa Alain. Ebele ya batu penza balandaka mwa lokolo ya Papa Alain. Surtout ba jeune comédien na biso. La plupart balingaka toujours kolanda exemple à Papa Alain. Mais pourquoi? Pourquoi osali boye? Ezaka motuna. S'il vous plaît, komelanga bisi kozolanda mama Étoiline, nalobaka toujours na sepelaka mingi makasi soki na osala mwa analyse. Na osala mwa na opesa information nanga bokomela nga bisika bozali toyeba na kwa ezalaka toujours kitoko eza bongo. Papa Alain na Belvi Kandi boyokana ezalaka te. Bawelela nini? Ezalaki nini? Siko lelo Papa Alain asali nini? Toyeba biso nyonso Papa Alain abando sala na Bela Production. Atikala kozala pe mwana ya Bela te. Wana il faut totia éclaircissement. Atikala kozala mwana ya Bela te, mais na Bela Production abande ko kende kaka musala. Soki rôle na ye monani directement a okende ko jouer. Soki rôle ezate a okende te. Je me rappelle même na ba série moko Papa Alain Mabana. Babando yembela moi Belvic Nzembo bango na Papa Serge Mwembo. Na se rappela surtout na ba série wana mingi babando bengi sa Papa Alain mingi na Belar abande ko jouer. Et du coup, toyaki komona ba bengi sa kalisusu Papa Alain Mabana te. Toye komona sorti tango JS Production yaki koya ya Jérémy Chabani, et surtout à qui nous disons félicitations à makasi pour na musala zo sala. Tango JS Production yaki koya, et du coup toyaki komona Papa Alain akomaki kokende kuna pona nini Jérémy afongolaki groupe na ya JS Production, ezalaki groupe ya sika, azalaki besoin na ba acteur oyo déjà bazana talent, oyo déjà ba ibi musala. C'est ainsi que Papa Alain a monaki intérêt na ye personnel. Tango ye komona intérêt na ye personnel a lobby malamu na kende wapi pa ya Jérémy comme eza maison ya sika ba fongoli comme nazana ba talent nanga ba robando bengi sanganga pamba nde bisika Papa na biso Alain Mabana ayaki kolongwa na Bela Production, ayaki komi pe sa position ya kokende wapi na JS Production. JS Production lelo Jérémy Chabani aye komema ba acteur oyo na ba actrice o ba jouaka na JS Production, y compris Papa Alain. To mona ki biso nyonso Papa Alain ndenge a remercier ki Jérémy Chabani. To mona ki arrivé na bango tango ba ki ko atterrir France. Papa Alain akendaki koyamba Jérémy Chabani azolela a remercier ye avant atakutu akende koyamba mwasi na ye. Papa Alain leli na bolamu oyo Jérémy Chabani aye kosalela ye. La famille kande boyebi mama Étoiline na yaka kopanza nsango, naza mama Étoiline na yaka kosala analyse, na yaka awa pona opesa ba information eza musala nanga. Lelo na yeli Papa na biso Alain Mabana. Ça fait un bout de temps, soki 6 mois, soki 7 mois, oyo Papa Alain na mwasi na ye bakutana te. Mwasi azaki musika, Papa Alain musika. Ezaki ka téléphone nde ya bande kokutanisa bango. Mais grâce ya Nzambe oyo yaki kosala ke na nzela ya Jérémy Chabani Papa Alain aye kokutana na mwasi na ye. La famille nga batindinga balobi na pesa Papa Alain message. Papa Alain toboy lelo to lobby o bando pesa matière à Jérémy. Omoni bolamu o Jérémy lelo asaleli yo pona âge na yo Papa Alain. Toyebi keso kezalaki plan ya Nzambe ya koloba keno un jour kokokotaka France. Ata soki elingaki ezala Jérémy Chabani te elingaki ezala mutu mosusu. Mais Jérémy Chabani a sacrifia. Bambongo na ye oyo
peut-être alingaki ata apesa bamembre ya famille na ye basala bavoyage. Bambongo oyo alingaki ata atongisa eloko moko songolo andimi mbongo wana adepanse yango ozwa passeport ozwa visa lelo ndenge okei France bongo ata soki eza mwasi na yo azoyamba yo mais oza na cadre ya mosala ya Jérémie Chabani kolia na yo Jérémie Chabani nde azoliesaka bino ti ndenge bokei toyebi biso nyonso toboyi lelo lobi oya kobalukila Jérémie Chabani wana na obanda na papa Alain toboyi lelo to lobi oya kobalukila Jérémie Chabani toyebi déjà badage etambolaka pendant des années que la reconnaissance n'est pas de ce monde toyebi badage wana ebele batambolaka nango mais biso toye nanu avant bokota po bino ba comédien bozana ba comportement bozana kaka place intérêt ezali bokokende na lombangu soki muto asaleli bino bolamu boziaka na lombangu parce que yo yembela Belvi Kandi ebele batu lelo bafingaka Belvi Kandi na kombo na yo papa Alain batu ebele balobaka ebele na kombo na yo concernant Belvi Kandi totikala no 15 jours komona yo papa Alain oya kosala ta sortie médiatique ya kolobaki non ngana na Belvi peut-être to swana te ezaka nga moko boye boye ka ndenge ezalaka ou bien parole nanga kuna ezalaka te yango na totikala komona ba sortie médiatique na yo te lelo Jérémie Chabani azosunga yo lelo Jérémie Chabani ye wana azotambolaka na yo papa Alain toboyi lelo tolobi ezala te ke no Jérémie abanda kofinga malisusu na kombo na yo po toyebi ke ndenge oza epai ya Jérémie Jérémie pe aza na bana na ye oyo ye moko azoforme aza na bana na ye moko Jérémie Chabani aformaka matin midi soir ekozalaka toujours na batan oyo Jérémie Chabani akobanda pe ko favoriser bana na ye oyo ye moko aforma ce qui est normal donc bino batu neti ba papa Alain ba Liza boza batu moko bokobandaka ko jouer soki ba rôle na bino ezali mais soki ezate bakobanda obengisaka bino te ekozalaka pe bongo Belvi Kandi tango pe afongola ki bela production tomona biso nyonso ba acteur na ba actrice nyonso ba bando kende mais na minute oyo mingi Belvi Kandi a privilégiaka pe bana na ye oye moko azo former bana ya maison ya bela production a privilégiaka bango pe ba jouaka toboy na batan wana ezala te ke non yango wana Jérémie Chabani bakomi kofinga ye na kombo ya papa Alain yo vanda kimia lelo oyo Jérémie Chabani ki mukolo na yo papa Alain onyati penza France ni tete Jérémie Chabani soki nzamba toucheki motema ya Jérémie Chabani teme lelo onyati France te po bino ba comédien bozana ba comportement moko oyo eza somo ba papa Alain bien sûr babando tourner ba théâtre kala mais il y a de ces personnes ba tikala koyeba ba tourner ti ba papa Alain ba ye koyeba ba papa Alain na ba chaîne ya ba Belvi Kandi mais lelo oyo boza batu moko ba Belvi Kandi bazo finga na ba kombo na bino en aucun jour bozwa courage akoya kaka ko calmer ba makambo susu ke no botika kofinga mwana mwasi wana ngana ye to swana eloko te ezaka barole nanga ezalaka kuna te mais bovanda ka kimia na mosusu bozo fongolaka ba faux compte pona kobandaka kofinga ka baninga toyebi yango très bien alors to sengi na yo en tout cas pona Jérémie wana tokoya très bien tokoya penza makasi po to mona makambo o Jérémie azosalela bino ezaba makambo o peut-être Jérémie Chabani sungata ba membre moko boya famille na bango mais andimi pona musala na ekende liboso azana ba spectacle na ye amonike na bimisa mbongo eza pona bien musala nanga mais toboyi lelo to lobi ezala te ke non ye kutu ye muto bando dépenser mbongo te ezala ki producteur na ye toboyi ata soki eza producteur na ye c'est parce que producteur wana asepelaka na musala Jérémie Chabani awa lelo obo olela kandengo yambaki Jérémie Chabani bo atterri kana France boyoye ko yamba Jérémie Chabani komi kolela kopesa ye ba merci na ba merci toyebi dans toboyi dans 2 ans to 3 ans papa Alain oye la biso makambo et surtout moi si na yo comme aza moi si moko alingi réseaux sociaux makasi aza moi si moko oya sepelaka na réseaux sociaux makasi parce que ye aza capable ya koteka penza matière ya Jérémie Chabani toyebi yango très bien alors toboyi soki ka matière eye oyo uti epa ya papa Alain to batu oyo Jérémie Chabani lelo amemi na France boye bakaki no biso pe tokoya po toza na ba matière tokobimisa
toko bimisango na ndenge moko ya kitoko ekozala bongo. Po bino ba komédia ta soki muto saleli bino bolamu ndenge nini lobi kuna boyaka toujours kolakisa mutu keno ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko